na obandana ndenge mais bino boza ba esclave botikala wana botapote soki bomoni kuna esimbi te boye topesi bino bacondition tolingaka boye ale bofandi nayebi Fabrice te nayebaki Fabrice nde nini nga alinga chantage te Fabrice ozoloba nangaki yo kobetanga na Paris yo penza epa na biso soki yaya moko boya bimi akomi mudansolo na réseaux sociaux to bannir ye na famille pour ngai yandi ndenge naza boye soki nayoki problème euti epa na yo ngai yandi nazwa téléphone mon frère nayoki boye problème après nayoki yo ozoloba trop lokola mwana mwasi omati na live ya Pedula wana ya Jujubio olobi soi-disant ngai yandi na enregistré ki yo est-ce que vous avez un voice vous avez la voice place nga yandi na enregistré ou bien ezaka mutema moto peut-être onga na auto solo la ki na privé ozoka nisaki peut-être nga na sina lobi yango ngai nayebi Fabrice te jour moko na vandaki kaka boye namoni Josiane Mundele azalaki na live moko live ya Niki Yanga soki Niki Yanga ntango namoni Josiane nasengi demande na mati na live wana babengaki nga kutu ya kobenga Josiane alobi yaka telemaki Josiane aza moto na nga nasengaki demande na mataki na live wana ntango na mati na live wana Fabrice abandi alobi ke ondi nalukaki yo trop natikaki yo message depuis na mois de février ntango bamakambo na biso ebandaka wana mais otangaka message wana te nalobi yambo nalobi ok alobi yo naza ndeko na yo ya moswahili naza moto ya Goma nalobi ok problème te comme ça na s'abonner la compte na yo na s'abonner la compte ya Fabrice asongiseli nga retour nde laki kokuta message na ye place azopesa nga bacourage mpona makambo elekaki boye na boye tobandi kosolola mingi bomonaka ye moto ayaka na bacommentaire na nga na bavideo na nga azokomante azoyeme babiloko moko ya bongo tosololaka bamakambo na biso ka ndenge ezalaka beninga boni Goma ya yo oza bie boye na boye barendez-vous nyonso apesa nga nakende na ndako na ye nakenda na nga te parce que nga nakenda na nga na bandako ya bato te nga soki naza na eloko kosala nalala na nga kaka na ndako abenga nga na ndako na yo au moins 2 ou 3 fois nakenda na nga te awa kaka ntango nga na bandi makambo na Rachel jour moko namoni ngai te Rachel namoni appel conférence bakoti nga na kati ya appel wana naboyaki nanu koyamba mutu ya liboso yayebaki relation ya nga na Rachel c'était aloa wana Fabrice namoni bakoti Rachel et akoti aloa nalobi ni nakataki nanu appel wana
tangu na kati na bengi Rachel biso mibale na lobi o na moni okoteli nga Fabrice est-ce que boyebani parce que nga na yebaki na nga te ki bayebani na Fabrice. Rachel a lobi oui wana aza mutu nanga na lobi ah ok mo benga kasi ba bengi tozaki biso 3 personnes tangu ba bengi to sololi ngai Fabrice na Rachel qui représente nga kuna alobi yo mobali na nga yeyo na moni na sala vie na boy na boy. Fabrice pia bandi kopesa nga ba conseil kutu oyo Fabrice alobaki nga natikala koloba ngo te natikala kutu ata kobetela mutu te na ba conseil na ye ndenge ayebisaki nga touche bakombo ya bato boye na boye alobaki yango te siko Fabrice awa yo mutu bandinga mokili ezomona nga nayaka juste korépondre soki otumboli nga o nga na oyo tosololaki nga natikala kobetela mutu te natikala koloba ngo te nafandi na nga kimia siko lelo olelo la muki omati na live ya Joujou Bio okie kuna o nga eloko na osala ndi na Paris boy na boy ya Junior yo moko mutu ozoyebisa nga awa okende kosenga Junior pardon po balongola o na dossier wana batiki Elvino yo moko mutu obeteli nga Fabrice ba message eza na telefone ya na ndenge ozobenga nga tokende obela masanga boy na boyaki na kosi yaki kinga naza na rendez-vous naza na rendez-vous te na boyaki nga na sangana na batu te nga na kutana na batu te nga soki olingi ki camarade to kutani na live to sololi soki pe na pesi yo chance ndenge numéro eza na réseaux sociaux soki obengi na ko décrocher parce que naza mutu lokola batu tu na koyamba yo to kosolola na biso mais oya koloba ke nga na ye na ndaku na yo yo ye na ndaku na nga na sala kango te naza na taya koya na ndaku na yo te yo pe oza na taya koyeba place nga na fandaka te même na bar to kutana te soki to kutani na nzela bonjour mutu na mutu akina et puis to kutana na wapi nga na bimaka te to kutana wapi et puis naza garçon ya milieu te ngai yandi natambolaka te namelaka masanga na bar te to kutana na boîte de nuit te nakendaka na bafete te nga na fandaka na ndako soki naza na ndako te soki naza na ba rendez-vous na nga soki bien naza na misala na nga nazobima nazokende mais boye pamba kaka boye nabimaka te yango bomona nga te peut-être lelo nde nakutani na mama moko boye namoni kaka distance nazoya mama moko azofilme nga nazalaki na desachet boye nazomema ezalaki na natie nani banido bamai ezalaki desachet nasimbi na tellement ki moi ezalaki makasi na bandoko koka lisusu te nasombi koka ya canette naza nango na maboko nazomela mpona bandotoka vraiment moi mama nazofilme nga na baluki nayebisi ye po yapesi nga mbote andi bonjour aza na telefone boy après nga nayebisi ye nalobi siko ozofilme nga mpona nini omoniki bino nde bokomisaka bato bokomisi bango bastar naza ni fali te naza ni fere te naza ni eloko te sikoyo kama kelelo nga nasalaka na réseaux sociaux yo oye siko ozofilme nga siko ntango ozofilme nga après lobi olobaki nayebi ya nzi tala kutu namonaki boye na boye seki naza star ya vie na yo peut-être lelo nga na supprime tosala snap na lobi non ngai ndenge bolukaka matière nga napesi yo matière ke na video wana mpo nga naza star ya vie na yo naleki première fois nakutana na moto yayebi nga banda na yaki poto awa nga nakutana na bato te mpo nga naza moto ya baluyenge wana te siko Fabrice olobi nga na enregistre yo nga na enregistre na nga yo te et puis makambo nga na oyo tosololaki nabeteli mpe moto te et puis yo moto oyaki na bakombo ya bato yo moto oye na kombo ya Labaron yo moto oye na kombo ya Elvino makambo wana kutu natika walai natikala koyebisa ni moto te ni namona yango lokola makelele moko boye ozoloba lobi nango lobi tokutana nga kutu nde nazo expliquer na lobi kutu ndenge eza boye Elvino lobi akobeta yango lobi non tokutana nga naza na bametre akosala eloko te nga nabengaki Joujou Bio po bakutana kaka basala réconciliation mais ye aye kobeta Joujou Bio ti lelo babotola nga document siko mukanda oyo ozokende kokumisa na live ya Joujou Bio eza mukanda ni soki yo moko déjà oyebisaki nga déjà ki babotolaki yo déjà document mukanda siko oyo olobi kuna ke andi soki oza na 10 ans nga naza na 10 ans bongo soki oza na 10 ans mais eza intérêt ya famille na yo alors soki oza na 10 ans eza intérêt ya mwasi na yo na bana na yo est-ce que ngai yandi na vie na nga nasi na tombola telefone na nga na sengi ata 1 euro ya pamba
ngai yandi na 10 ans na yo wana na yebi ndako na yo iyo moko zopesanga ba adresse ko olengela kandi o yaka ndako na ngeza pembeni soki côté la défense oboye na mona obi na leka kuna na somba ikutu téléphone kuna na yebite oza côté kuna wina zala kuna siko lelo soki oyoki nini o matimbangu na live ya Junior na yebike ye Serge dit pour ye joujou bien ndenge zawana an eloko oyebisanga te bango nyonso wana groupe na bango ngana lelisaka bango soki oyebite allo na lelisaka bango nde bato basalaka analyse bato kutu basalaka agité te po na moni ozana agitation moko natali oboye na lobi mais okizengi ti na comprendre te osali bamakambo moko boye lokola fille et puis na moni place azofinganga kuna na bengi kutu na téléphone mpona yeba problème nini azokomelanga anti kokomelanga lisu te d'accord ozebisaka mwana na yo ti yo mto yo kuluka camarade côté là est-ce que nga na yebio Josiane Mundele témoin nga na yebio ngai yandi penza na suite nga na ke kuluka mutu moko boy na tiki mu dans sous la moi sur les réseaux sociaux na luka mu dans sous la moi na mobile na ke no wapi o andi enregistrer kinga na ndoto ou bien wapi ngai yandi na enregistrer yo oza chinois te oza M23 te si qu'on a zo ki ko enregistrer yo na intérêt nini ozana nyongo nanga ou bien azana nyongo na yo et puis ozolo bana joue bien que donc ça la live moko ya propre tamo climat live ni net nini yo ko ça est-ce que ba émission ngana zana na ba kiri na bino wana obeti mutelo lobi boko mba camarade na camarade na bino te ngana efasa ka mutu soki na inio je te bloque omonika ndenge mapengo alobaki lobi na live na eke Rachel ngamuto pour mapengo pour benga Rachel asengi autorisation pananga ye mapengo wana asengi autorisation pananga andi na benga Rachel na lobi oui benga le a bengi Rachel. Pourquoi mapengo a bengi Rachel? Ça fait 2 fois mapengo azoye babasi onga na bimana bango okomona mapengo ye moko aye alobi andi soki ozala kisi yebisanga mapengo sala live ce qui yo bini après na ko ya po yo lobaki na nga andi meka na nga yo nani yo mwana moko boye na kanga kana boko boye na kena kuna ba ke ba tio minu ba bisulu ba nga te loko tantini rali nini kaka bien bolinga muto a respecter bino te na pesi yo respect c'est le ozo kan sakinga na banga ka yo ngai yandi na banga mutu moko ya salaka na adresse te ngana salaka na téléphone ozo yebisanga ke na ke ko zo hotel zela na koma na appartement na na ozo na futa nanu bongo na sala live yoti bolinga nini ndenge bosangani bosali likopa na bino kuna soki elvino abotola ki soki diamant soki nini bosiliki miteme suki bolobiki il faut te bomaka andi ngana uti na famille régnante ata bosangani bino tout ndenge boza wana nayo eraline na yeso ki alua na ye joujou bio kutu na lelisaka déjà uti ko sala live moko na mapengo alobi kuna ke andi façon andi afinga ka mwasi nanga jour ngana okuta na andi to kobunda omoni ndenge kana yebi côté faible no ki eza mwasi na yo na tingami ka wana yango ngana mona belo ko bio ko finga ngate ponga biloko nyonso bofinga nganga na sima kana ngaka lelo soki olalo la muki olobike andi akufa kikutu ndenge azana zalaka demo ngana ndima na ngaka bolali bolamuki bolobi andi azala loto na ndima kana ngaka bolali bolamuki soki bolobi ni donc nyonso bino bolobaka ngana ndima kaka ngana ndima kana ngaka mais ndenge nga nazolelisaka bino wana et puis nga na bloquer mutu te mais bino tout ne boza wana bo bloquer ngati pona shokaka bino nga bien na ngeza nini nga na banda mutu te omoni bino ba congolais ka bino nde boso bomisa bande ko na biso
naloba makambo même ata na est kuna naloba kango nalobi omoni yo ndenge oza wana boyebi très bien que bato peut-être za basoda moko boye bakoti ntango mosusu formation ka ya 6 mois bakokala bango kobunda na baeste kuna nini mais bino bozosepela ntango bazoleka na boulevard bokende bokozonga bokende bango nyonso bakufi soki eza makambo ya Rachel ngai yandi kasi na efase na vie na ngai yandi Rachel alobaki na mapengo ki abandai ko utiliser nga pour nga na kende pour se venger na la baronne na ebité ngai yandi soki nazalaka mobali ya la baronne na ebité ngai yandi soki nazali kangu na ebité ngai yandi soki navandaka na la baronne ndako moko na ebité soki tosalaka coupe moko boye na ebité sikona ba makambo nyonso wana ka bino moko bosa frete bovandi boza des personnes na ndako Rachel soki ozate moninga na tomboli téléphone ya benga Rachel a enregistré nga pe na enregistré c'est que avantage na ngeza nini nyonso soit des hommes andé ko enregistrer équipe nanga bazaki au courant et puis bazana ngo do ya sikizate préva no mona nga soki obenga na bengi batunanga na deuxième téléphone pour na boy nanga ba problème pour na nini ngai déjà au monde na monde des réseaux sociaux oyo pour muto akoisanga eza mon passé pour la nini nga na vanda ki na mwasi pendant 6 mois nga nde modérateur na ye ayebisaka nga aba blokaka aba salaka boyina boy basalaka boyina boy na tala ki na niveau bino bozwa ki ye tango selo nini koisa ki ye tango yaki kolakisa faiblesse na ye na réseaux sociaux tango yaki ko répondre bato asali boyina boy akoyaki pour yo déjà tango ye na réseaux sociaux la kisaka vrai face na yo ce que vous avez ndomba asime ce que vous avez mutansu la lobaka nga musala ngaka kopina ce que vous avez fait rando lobiki ngaka karando ce que vous avez garçon moko tumbola kana ba tuté mais olingaka ka soki muto abandi yo oye ko répondre yo biso bandi to za to fandi netinga na commentaire pour continuer ngaka deux coups de moko kaka oye muto abandaki nga avant andi aya yo nga yandi na bandi nan na commentaire bazala raté batutu bango nde bayeba soki aye abandinga nga naye ko répondre non naye ko se défendre bino bato bozotangela nga Elvis nga na problème na ete d'accord nga yandi na problème na Elvis te boyebi très bien et Elvis peut-être pour na andi nde ayebi je s'appelle ya vie na ye et ça pour na andi te bon sumba tango asalaki émission na ye kuna est-ce que boyokaki atangi kombo ya andi atangi kombo ya andi te ayebi nde mutu nini oyo alingaki aboma ye na famille na ye mobimba mpo na andi tango nga na banda ekoya wana bomonaki te kinga nazalaki na rage moko boye nazoloba makambo ndenge nazalaki déterminé nazoloba mpo na boyaki motu tu awa na droit kobenganga te mpo apekisanga mpo asala boye na boye me bato na nga nyonso bayebaki nini nga nazosala epuis nayaki na eloko ya sika te nga nayaki kaka na makambo oyo déjà bino bosi bofinga ye awa nayaki kaka na makambo oyo déjà ezalaka na réseaux sociaux mpo nga na ye na nga na eloko ya sika te me ngai yandi naye kaka kolakisa ye moto nini oyo ye jamais oki kozongela ye na vie na ye te mpo na minute oyo na monde oyo toza lelo ata Elvis na la baronne esimbi te akondima abima na mbwa ki kozongela Rachel ozongela ye te nga na si na ina basi nga na linga et surtout moi si oyo asalaka mobali mabe na vie na nga yango bino tu bozoloba ke andi afinga basi mpo nalinga bino te nalinga bango te basi basala nga mabe nga na tikala na choc moko boye mpo na babolingo oyo olingi mutu olingi olobiki nazopesa yo nyonso nga naza nango nalingi yo mpenza na motema na nga mobimba mpo nga nazalaki nango nateki napesi yo nalobiki oyo eza vie na biso mpo lobi tokozala bien talaka mwasi na ngai yeyo tozoprépare mariage boye na boye ko oyo nga babetaki nga na vie na nga même mama na biso soki azalaki vivante nalinga ye te nalinga basi te ere moko natala soki namoni mwasi nazokakele nazobanga nalinga bino te siko soki namoni mwasi na nzela na ngai nakobeta yo pou et surtout ceux qui ozoya mpo opiéger nga na mobima vainqueur nalinga basi te
na kosa la binote na bino tout bana basi na lingana nga bino lisute na komi na rage nga soli na komi président lelo na mi donc mitindo na ko ici na lobby to bomi basi tout to tika lika mibali pour bino basi na ibite soki bolingaka nini na ibila ngate histoire nanga oyo tango elekaki bino bozalaki te tango bato bazolobake akondi asali boye na boye yo Rachel tango yoke kofinga nga kuna pas fi capable ke aliaka te po akondi effectivement mais ngai yandi Rachel alingaki nga na vrai amour alingaki nga tango bino bozozela ba preuve tango nga na koya attention comment mobali oyo yo za na besoin ko bala na été mais ozotindele na ba photo ya bilamba oyo rêve nangeza tolata boye jour adult na biso omoni kutu ndenge za boye andi azo insister sur na msanga na tongo andi kende ko luka salle de sport naza na besoin travailler nzoto na yo boye na azo insister plusieurs fois to tika ki makambo réseaux sociaux to komisiko na bolingo andi kende andi pesa mbongo moko boye na kende classer le bilamba ngai na lingi na komisio mobali ya bagunanga Rachel. Et réponse, nga na pesa ki na lobby, mobali ya baguna yo, c'est simple. Po yo lobby ka bilamba. Po ya par bilamba za na eloko te. Na o grande sœur na yazo ya koko sapa. Lovu, o nga kutu ndenge za boye, azana ndako na GB. So azana ndako na GB. Ya azana lupango na ekuna. Mbona ya ba document? Réseaux sociaux za mutu moko alinga ba bref. Oh, ayebisa ke video vérité te, bokosi. Façon nga solo na mwana mwasi na téléphone. Ndenge to fanda ka boye to solo la. Rachel alingi Elvino koleka même Nzambe. Rachel alingi Elvino koleka ta Nzambe. Yango bomoni patience asilika ki patience akoma ki kobenga nga lobi faites attention à Rachel. Rachel azo enregistré yo. Et ngape na bande ko enregistrer. Rachel tango solo